Na crêpe na biso tozana besoin sani, tozana besoin mateka, to beurre, tozana besoin ya vanilla, tozana besoin ya farine, miliki, tozana besoin ya makina blé bon na kosala ngo à partir ya microwave pour tout ça tozana besoin ya pano na biso otokola. Ok, to tia chapeau na biso usage unique pour soki ekotate pour toujours lamba na cuisine usage unique yango faut ko zakana ngo mingi to okitambalo ko kikocha awa tozo bana na farine na biso na crêpe na biso nazo tia moi farine nazo pasola maki na ngai nazo tia maki na ngai mibale nazo ko tia vanilla na ngai awa na première tour na ko tia mingi te nazo ko tia sukali nasina tia sukali na ngai nazo tia blé blanc na ngai blé blanc n'importe blé blanc kolinga beurre okoki kotia na tia miliki na ngai ya mai nazomwa ndenge miliki yango wana totie maki blé blanc sukali maki yango wana miliki vanilla o farine na blé blanc totie awa sikoyo tokobalola yango miliki fo ezala mingi awa siko il faut to balola ngo to beta na kwa kosala ngo pena eloko ya courant il faut ko beta crêpe ebongaka na miliki ebongaka mai ebongaka pata makasi te na moni na ko bakisa miliki mususu mana kosala ngo na machine ko awa siko na sengi na bakisa miliki muke pona beta ngo na kosala ngo susu pote na lakisa bino ndenge to ko tia pano na tiango déjà na moto tikana pelise faut kozaka na pano moko ya makasi aboy po biloko ekangama te ezika to ko tia po crêpe bi mais faut kozaka na eloko aboy ba mama awa siko nazo pelisa kango bozomona pote bambumana elongwa eloko eza kitoko malama ya mwasi bozomona ndenge eza tana ndenge ezosala eza kitoko makasi bambuma ezala na ok bomoni siko pati na biso ndenge ebimi mai miliki fo ezala ebele pata crêpe ebongaka te ezala makasi ebongo ezala petepete boye mai nazokende otya bleba na ngai oyo na o blé blanc biso to ko tia na kati ya pano avant to tia crêpe na biso naza ko tia ngo na microwave bato nyonso bebi microwave to tia yango na microwave pote na ko tia na pano e bon mpe bozaka na brosse boya ko pakolaka na pano pote o ko tia siko mesure crêpe blé blanc na biso yango to ti ko sala ngo na microwave nazo pakola ngo na pano na ko tia mesure te o na moni nazo sala mbangu awa siko na lingi na tia crêpe na ngai moi c'est na tia crêpe na biso yango na moto il faut ko tia ngo na feu doux esala soki esali na kolakisa bino baya mwasi ndenge crêpe na biso ekobima ebongi feu doux moto makasi mingi te na kitisi moto à chaque fois ko tia crêpe il faut tia mafuta bomoni nga naza na brosse pot crêpe ekangama te hein faut ko tia mafuta neti nasalaki yango mwa mingi koki boye bomoni il faut ko tia bomoni crêpe na biso yango eza na moto tozela yango ebela ebongo na kopresente bino pano ezaka mpe kilo pana boye eza bien yango wana baya mwasi tobimisi crêpe na biso na moto bomoni pano eza kitoko ezikisaka te eza libende makasi crêpe na biso yango wana na ngumbi yango na kolakisa bino mpe na kongumbu yango wana botala crêpe na biso kitoko soko possible neza kitoko ata moko mokolo soko li okolu crêpe na biso yango na baya mwasi oyo pe soko lingi ongu ona sina ngumbi yango kitoko awa pe na kokipe kongumba oyo kokongumba na yo bomwendenge na zongumba esali yango pe ndenge moko boko tobi ya mone Henriette Kilumbu Shembo TV. Ok, na sisi ko sala crêpe nanga boko tabomi abonné et pas Henriette Kilumbu Shembo TV masoleza kitoko tolongoli kitambala to check yango oyo chapeau exagénique pour ekota na biloko kolia te eza interdit okina mekanga pe bo crêpe nanga ya